Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà. Bonjour. Balandinho Soya BBC. Oui, TV, bonjour Nabino. Bonsoir. Ici que les hommes Libino partout dans le monde. Voilà. Les Anga Wabino BBC pour TV Kota aimer partager. Ceux qui ont la liboso s'abonner et que ça vraiment biso bien makasi. Voilà. Shalom. Famille Libota, ma famille du cœur. Shalom Nabino, ma grande famille. Voilà. On est ensemble, together toujours. Voilà. La grande famille, je crois, tous a toujours wana pour nous célébrer anniversaire. Il y a artiste Nabiso ya munene ya mboka Nabiso na kombo ya Poutine de l'écriture Belle Vie Kandi la patronne. Voilà. Ce qui bino bobo kondima biso tondima na pire esprit. Alors, bandeko aimé vous partager. Le bezaki le 12 octobre, oyezaki jour ya botama ya Belle Vie Kandi. Alors, pour la promotion na biso bandeko, je crois lelo toza le 13 tozo banda film na biso ya sika na titre ya Ziguer na nani na Belle Vie Télévision. Ziguer wana signifie nini? Et signifie tuer, égorger, assassiner. C'est-à-dire que non, film oyo ndeko moko komelinga lobi mama BBC eza verset biblique ya Jean 10 verset 10. Kimeli mbangu kuna namoni bakomi ke non les diables ayaka pona ko dérober, tuer, ko destroy. Alors toza lebele wana pona film na biso oyo nani akozala muto ko banda ko assassiner batu, nani akobanda ko égorger batu, nani akobanda ko tuer batu na kati ya film wana. To cibler déjà papa Serge boye yende ba mai na ye yango wana. To cibler déjà papa Serge na kati ya film o, c'est-à-dire que non film oyo eozala mabe makasi ya koloba ke non il faut to zala wana. Donc film oyo monani déjà que non na moni déjà image qui toque Bacteur oh bazana kati wana qui toque, c'est-à-dire que non nous sommes bien servis déjà. Alors tous les belé wana bandeko, tous la vraiment ebelé pour na kota la film. Ba ona basisa ki ba o totika ki bango na mi ya kupa. Je crois pas ba o totika ki bino na mi ya kupa, biso to si traumatisme tozo kota to bande mususu lelo. C'est-à-dire que non bino bokoti siko na mi ya kupa. Hey, pardon. Ngana na lia kabilo kwa kolala te. Fukulia ka ya moto tokei. Voilà, bandeko tous la wana ebelé. Na kozonga moko lisusu ataba 15h pour notre émission moko boye kaka sur Belle Vie bandeko boza la brancher vraiment ba autorité batalaka ba film à Belle Vie boza la bozo finga bozo ebate ke no bozo tindika mutu ayeba na lisusu parce que lorsque boye bo fingi makolo poussière to ke non kotala ba film na ye to vérifier kontant soki makolo yoza poussière to ke ba découvrir makamoko a bien o ba tomber bakomi ba famille libota. Oh boy, tokota na ba film na totala. Tokota boye pa ka ndenge mama BBC na lubaka. Juste kaka promotion na nga. Ka ndenge ezala ka ke non okwei na vidéo moko boye. Oyo ka promotion non, na ke non kota la promotion ngo ya ba film ba osala. Na ke kota na Belle Vie Télévision. Na ke nde boye na kutani susu na film moko evandisinga kaka wana ta muto asabone. Kaka wana na komi famille libota. Kaka wana naza fa na Belle Vie. Yango toloba ke non mutu o atongaka mutu alobelaka bato mabe bosalaka ba publicité sans pour autant le savoir. Bosalaka publicité ya mutu boyebaka te. Alors toujours dans le cadre et anniversaire ya Poutine, toujours dans le cadre et anniversaire na hier soirée à Belle Vie et c'est pas ça qui wapi
bokota nanu kuna bomatiselanga bafocus famille Libota, tout le monde est famille Libota. Lobi anniversaire ya Poutine, anniversaire na ye asepelaki ko sepela na ba proche na ye, ko sepela na ba communicateur na ye, ko sepela na batu o baza na kati na mwana na ye Aïda. Anniversaire ezalaki wapi, c'est pasaki wapi? Na Hilton Hotel. Biso nyonso toyebi Hilton Hotel. Toyebi Hilton Hotel. Nde place star na biso na kombo ya Poutine Kandi Belle-Vie. Akendaki ko célébrer anniversaire na ye na ba proche. Awa musenzi azate, awa musenzi azalaka te. Awa c'est-à-dire que non valeur ya star. Eza ko fêter na ba Hilton Hotel. Bandeko hotel wana bandeko pas de moins à $100. Pas moins à $100. Place wana ba vandi wana na Hilton. Boyebi Hilton, na formula ka bino na saki Kongo sa muke. Bomoni Hilton oyo. X nde atongaki Hilton Hotel oyo. Na Kinshasa wana na ville ya Kinshasa. Ezelo ko moko boya bien. Ata biso en Afrique du Sud toza nango. Jour il y a inauguration, il y a Hilton Hotel oyo. Biloko akolia euta awa na Afrique du Sud. Na ebite soki balongoli meni ya Afrique du Sud parce que na yebi tango babanda Hilton Hotel oyo babanda na meni ya Afrique du Sud, c'est-à-dire que non grossari ou encore biloko akolia ebane ko uta fresh awa na Afrique du Sud awa. Na mutu oyo abande kosomba biloko akepe na aéroport matinga na yebi. Bon, bakata pe kasi bakata contrat wana parce que bande kosolola na mutu abande ko fournir bango te na yebi te soki suite ezande ni mais à ce que je sache na yebi que non Hilton Hotel tango babandango menu na bango cuisine menu na bango encore cuisine na bango biloko akolia bande uta na Afrique du Sud. Tout mutu o abanda na bango na yebi. Nota en combo na été mais contrat wana ekatana parce que ba solo la bien te. Bon, on est juste kaka en passant ya koloba que non to yebi Hilton Hotel oyo na sens que non pas moins à $100 kokota wana. Pas moins à $100. Ata awa Hilton eza bandeko chazolo te. Ana mboka nanga ngana lekaka nanga mutu moko nda utaka Kongo aya ya lingaka azana bambongo na ye mutu akutisa tanga mama BBC na Hilton wana. Nga na lekaka mpanzi o chazolo te. Alors c'est là où notre star Belle-Vie Poutine a sainini akine ko passer soirée nae na Hilton Hotel na ba proche nae tout moni ba communicateur nae tout moni mwana nae ya liboso Aïda ya zanga kate o ba betaki ye 12 bokola la wana na ba nani na bino ya déstabilisation do. Oh abeti Aïda 12. Oh abeti Aïda 12. Na bana nyonso Aïda ye wana te mwana liboso. Ye wana. Ye wana. C'est-à-dire que non mwana moko donc alenda na esprit. Alenda na esprit. Aïda. Tomoni pena niana. Ba proche ni nyonso bazaki wana. C'est-à-dire que non, soirée à star nabiso elekaki kitoko makasi. Milliers moko boye répété, milliers moko boye za musenza okyo ni atawana te. C'est à $100 c'est à $100 au kota te. Tomoni jini mwana ya lemba. Vraiment so il s'agit que non jini mwana ya lemba azonga na famille Libota toko yambe kaka. Parce que aza toujours na sa makolo ya Belle-Vie. Aza toujours manasa makolo ya Belle-Vie et kobimana ya finga pe Belle-Vie te et ndenge aza wana. Donc na ebité une fois soki akozonga pe na famille Libota toko yambe kaka parce que aza ya biso. Place bato bavandi mabe ezanga ate. Si ya ye toto mais et c'est sili nango. Ye wana ye pas parmi bana ya Belle-Vie ye wana. Na anniversaire à Belle-Vie na Hilton, il a été aussi invité pour Zalawana il faut une invitation. C'est-à-dire considération et ça.
tomoni Marina wana peza bureau, tomoni Aziza azali, ba communicateur na nyonso bazali, tomoni Mama Milo azalaki wana. C'est-à-dire que non, c'est bon, c'est la famille. Na ndenge moko ya mabete, na ndenge moko ya mabete. Et loko mususu na sepeli bandeko bomoni vidéo o ezoleka likolo kuna quelle boule. Boyebi quelle boule nani chaîne wana ya télévision ya quelle boule wana. Oh vraiment ba maman ya Londres. Ba maman ya Londres, merci na bino. Ba maman ya Londres basali surprise. Basali Poutine de l'écriture surprise. Yako sala nini yako kende na chaîne ya télévision ya munene na kombo ya quelle boule basala nini ba souhaiter Belvi Kandi joyeux anniversaire. Bosolanda. Donc ba fan ya Poutine, ba mama ya Londres, ba mama ya Kilo. Esika boza vraiment bo pambwa na ko penser na Poutine. Donc bosa babilo moko boya kitoko pona star na bino. C'est-à-dire que non ba maman à Londres ba contacta qui quelle boule na sens que non a souhaité Belvi Kandi ba joyeux anniversaire. Mandeko tension c'est bon là-bas. Faut que zala na ba fan ya maturité. Ba fan ba okanisela star na bango eloko mo bien. Ba star o bazolinga star na bango donc ba fan o bazolinga star na bango azala poser na niveau nyonso. Ba star ba fan oyo bazo push star na ndenge ya bien conseil ya bien entourage za la kitoko ya buzo batepo e bebisa image na yo mawa bandeko to landana no quelle boule a souhaité Belvi Kandi ba joyeux anniversaire de la part ya ba maman ya Londres. Ba maman ya Londres beaucoup de cœur na bino longonya na bino. Bozala wana toujours pembeni star na bino Poutine de l'écriture. Toleka tolanda. Quand c'est les têtes, tous on a Kinshasa pour tout célébrer l'anniversaire et artiste comédien de mon nez na kombo ya Belvi Kandi wazali ko célébrer anniversaire na joyeux anniversaire na yo Belvi Kandi de la part ya ba maman de ba famille Bota ya Mboka Royaume-Uni na Londres nde basali yo cadeau oyo joyeux anniversaire Kandi Belvi. Bolandi ba mama ya Londres bokamata ba bipepe na bino kuna ba bisou ba mama ya Londres famille Libota ya Londres vous êtes forte ba mama ya Londres vous êtes forte c'est-à-dire que non Belvi a sepeli Aléli ba surprise elekebele et voilà c'est ce qu'on a plus besoin de voir notre star en train d'être heureuse. Azala a fil free na bateau baza pembeni na ebalakisi bolingo. C'est ce qu'on a plus besoin. Malgré ma finge kozala, mais à se sentir que non, quelque part je suis aimé, quelque part je suis considéré, quelque part ba ebi grandeur nanga, quelque part ba opesa musala nanga valeur. Et non pas olinga kozana batu oyo ba pull yo down, batu ba okitisa ozo yebate tozawa. Ndenge mabete bandeko, il faut qu'on y bela. Il faut qu'on y bela. Réputation, ba somba angote, réputation, ba gagna ango. Ba finga yo, biloko ba finga yo, ba kuto na ba biloko anate. Vous savez, Dieu reste Dieu. Hein? Ane silite. Ane silite bo memena ki biso makambo mikua awa. Ane na no silite plan. Baba na ikoluka siko ba accomplir ojo wana ba bimisaki ba accomplir ango. Simbite Dieu a étalé. Dieu a étalé. Quand c'est les têtes, tous on a Kinshasa pour tout célébrer l'anniversaire et artiste comédien de mon nez na kombo ya Belvi Kandi wazali ko célébrer anniversaire na joyeux anniversaire na yo Belvi Kandi de la part ya ba maman de ba famille Bota ya Mboka Royaume-Uni na Londres nde basali yo cadeau oyo joyeux anniversaire Kandi Belvi. Bolandi ba maman à Londres, je crois na zapena ba maman à Londres, na ba contact nanga. Je crois ba benganga isusu ba maman à Londres ya famille Bota. Ba maman bozalaka bongo boumela. Nzamba bakisela pe bino mikolo ya se. Nzambe vraiment apesa bino vraiment kaka ba inspiration ya bien ya kosala nini ya kosunga belle vie. Pourquoi boza pembeni ya belle vie. Toyebi descente à Belleville na Belgique.
ba mama à Londres peza équipe à Londres pe ba kitaki ya famille Libota ba kitaki pona okutana na Belleville na ba Belgique wana. Alors boza les eloko moko boye atata on osala nazoloba awa na oka chair de poule. Il faut zaka mutu moko amaseke po kolinga pona ozanga kolinga mwa mwasio. Il faut zaka mutu amaseke. So za mutu amaseke te olinga Belleville. Olinga Belleville. Olinga Belleville. Alors famille Libota nyonso ba mama à Londres. Merci Neloko bosali pona Poutine. Merci. Toyebika ke notango koyoka ngwa olela. Famille Libota à Londres. Oye, on est ensemble quoi. Alors fait il y a Star Nabiso et les cas qui encore soirée nae, journée nae et les cas qui wapier et les cas qui wapier et les cas qui na Hilton Hotel. Alors bakana été azana wana silencieuse boyine la kay niniko. Boyine la kay niniko. Ko ina Belleville za onde oyini nzambe. J'assume mes propos hein. J'assume mes propos. J'assume mes propos. Ko ina Belleville za onde oyini nzambe. Muto okoza na bolamu okoza pe na mabe na eme otala muto azo longola eloko wana na kati na ye okina mutema nzambe. Atokomi komona muto abimi alobi na beta mwa bordi muke bolimbisa. Atuta mwa bordi muke. Atokomi komona muto alobi soki botumbolinga soki bosakani nanga nazana nani kuna koya ya kamabe. Bandeko non. Qui leader babotama nango. Qui leader babotama nango franchement. Soki tumbolinga kuna nani nanga kuna koya yekutu. Imagine ozopesa. Imagine ozopesa na public. Oyebi combien batalaka yo. Oyebi ata ba autorité peut-être ata 10 babane kotala yo kana eloko wana bamoni que nous a terre à terre. Hein? Est-ce que tu es là pour ça? Soi-disant. Soi-disant. Éducatrice Yamas. Mais tu viens lancer un message à Oke Bisabato alobi ke no soki otumbolinga, soki boye finginga osalinga boye, nazana nani nanga koya. Trop bas. Trop bas. Trop bas. Trop bas, je vous dis bandeko. Nandenge mabete ya koloba ke no boye soki obito solo la pembe. Tant qu'éducatrice Yamas, tu peux pas faire ça. Ben viens lancer qui message moi que je crois dans mon bateau. Maman BBC oui. Abi ma BBC ba promotion bo sala kawana biso nyonso to sala kana bandeko nanga basi ba mama chic na pesi bango ba mbote mama Esther nani mama Mboyo mama Nadège la mignonne. Na pesi bango ba mbote place baza ba bon dimanche. Soki bo bandaki ko finga. Nenga moka na tomboli fond nanga na bengi. Mais le coup là vous avez plus basé sur la promotion. C'est bon. Attends, tout à l'heure, moi, bordir à mouké. Na moutout. Belleville, vous comprenez. À tout un état normal. Ils n'ont pas Belleville Bima. Ceux qui vont tumbolinga, bo meki, bo ma bébé, c'est aza. Boni. Ebo sakani nanga na kobenge na bino mama kulutu mama leki nanga mama BBC mama Mboyo kuna mama Esther kuna na benge bino mama chic. Non. Non. Image, pesa image. Ya état d'esprit na yo. Pourtant on so bosala ka na to netinga mama BBC na otimba déjà bien au état d'esprit na ye mawa. Tangu pe bazo pesa pe image ya bi soki botumbolinga na obenga bino mama BBC ou bien na obenga na bino kuna soki mama Mboyo na obenga na bino mama chic na yo moko mama chic ou bien na yo moko mama BBC imagine yo kende ni to ke pa pe tozonga biso pe toza besoin ba réputation
otekinga peut-être na image ya mabe. Ah oui, il faut qu'on se le dise. Otekinga na image ya mabe. Soko kobimo loba ke no so botumbolinga na kobenga ya mama BBC. Non, otekinga na image ya mabe. Otekinga na image ya mabe. Oh na moni mutu mususu na yebaka na ngai yo te ezaka juste kaka dédicace wana nde na yebi mama BBC. C'est-à-dire que non, ayoki mama BBC c'est plus dans les bons sens. Beau aimer, beau partager la grande famille. Bandeko, mama BBC na yaka nanga na sali émission. Tangu na sali wana. Bon sentir que non, il y a d'autres personnes qui vont qualifier maman BBC. Et là, peut-être va qualifier maman BBC dans le bon sens, va qualifier maman BBC dans le mauvais sens. Et yango mona kana loba toujours que non, tant que tu as aussi une émission na biso munoko et loba pas plus de 30 minutes. Ozang ça peut ko betisa mutu libakuté. Et on loba toujours bande ko soki na betisi bino libaku bolimbisa. Pasteur pe likolo kuna na cher. Et moko pa déborder, ka moko pa tout à bordir. Et mon père qui n'a pas pu m'aber. Comme pour dire que nous tous abattus. Bozolan dans la grande famille. Alors notre star, elle a été honorée. Dans l'entourage, elle a été honorée. Dans les fans, elle a été honorée. Dans les communicateurs, elle a été honorée. Dans les collègues. Yaolekawana ezate. Lokumu ezaka katozongi sela nzambe topesaka nzambe merci pona mukolo pona jour pona année oya bakiseli. La grande famille nazo insister lisusu Candy Star ezape ya biso ezape ndaku na biso Candy Star ezape ya biso. Ba film se banjo kota kuna lobi totala ki deuxième épisode bokene kotala kuna Belvi aza moteki mapa bo benda siko bilili Poutine aza moteki mapa na film wana mbete eza film na biso eza ndaku na biso lisusu Candy Star tozala wana lisusu tokende su wana bolemba te to push Belvi aza muto mama cagnotte te. Omi bengi pomba, omi bengi cagnotte. Yango na lingana nga Karine Mokozi. Asenga kane dans les bons. Il y a hypocrisie. Alors lokola, et pas biso cagnotte ezalaka. Force autocopé ça eza kota la ba film. Ok na Bellevue télévision, film eza, ok na Candy Star. Na mona ki bandeko musu ba komelinga mama BBC, Candy Star wana peza ya Bellevue. Oui. Na profité kana lobango awa Candy Star ezape ya Poutine ezape ndaku na biso yeah Candy Star ezape ndaku na biso bokimela pe Candy Star et ça bien. Natchali susu na sepe penza na ba mama ya Londres uza penza. Okente si les têtes tozonga awa na Kinshasa pour tout célébrer anniversaire ya artiste comédienne monene na kombo ya Bellevue Kandi wazali ko célébrer anniversaire na joyeux anniversaire na yo Bellevue Kandi de la part ya ba mama nde balobaka famille bota ya mboka Royaume-Uni na Londres nde basali yo cadeau oyo joyeux anniversaire Kandi Bellevue. Voilà. Ba mama ya Londres longonya. Ba maman à Londres, bozala. Ba maman à Londres, boumila. Ba maman à Londres, bozala, zala. Toujours. Wana eza cadeau, ya ba maman à Londres. Bango basala ki nini, ba vandi, ba bid non. Tout ça nini. Pona Poutine na biso. Bolinga ko push a star na bino. Liboso. Eza nango eloko te ke no ya kolobeza soki pe ndenge nini non. Eza surprise. Lorsque anniversaire eza ba surprise eza la kebele bele. Ataye moko pe kuna na hôtel kuna na Hilton place akene ko passer soirée na ye. Ba salela ki epeli sous surprise, ba to ya ba fanfare, ba benga ba agence o yembela ka ba anniversaire. Ba yaki ba salaki sous surprise wana
Alélie. C'est-à-dire que non, bah, honor, elle était à l'honneur. Lorsqu'elle est à l'honneur, bah, ça ndeni, bah, ça nini, bah, ko pese nyonso oyo alingi. Po ba pese sengo. Bah, ko pesa ye, donc bah, ça la ye oyo ya, ko sala ke non mutu, a se retrouver mutu aloba, journée nanga na passa ki ango bien. Et na part ba maman à Londres, ba maman à Londres, bah, on va le dire, Tokene na chaîne à télévision, na kombo ya nani, ya quel boule mag. Biso nyonso toyebi quel boule mag. Kuna c'est payant. Et ça y a offelé au balekisela yo moi nani no ya 30 minutes, il y a 30 secondes. C'est payant. C'est-à-dire que non ba maman, il y a Londres, bah c'est porte. Il y a koloba que non, to consulter quel boule parce que y a pas beta kango kitoko. Quel bout la salle nini atteint message à souhaiter Nani Belvi Kandi joyeux anniversaire de la part de Nani de la part de ba maman ya famille Libota ya Londres. Ya kozala aimer na bato baza ba responsable les ala bien. Yango moni na lobaka keno entourage kontaka. Soko vandi na ba mikolo oko réfléchir pe lokola mukolo. Soko vandi na ba responsable oko mikomisade oko koma pe responsable et non pas ovandi na ba kuluna yo pe su kuluna bosuki boni bosuki boni soki botumbolinga soki bofinginga na obengela bino noko na nga boye yenda koya yekuto alingaka te. C'est quoi là qui sont na ba entourage na ba nani baza na ba entourage no po bimisa ba inspiration moko oyo za terre à terre sans esprit. Non lo bananga ka vérité. Non lo bananga vérité. Parce que na bato baza pembeni ya bato mususu wana ba oseka. Yango okena ngo bwendeni. Leader avant bato alibanda ba ya ba peso conseil yo mona vandisa nanu yo moko no mayele na yo. Yango na botika biso tozaka pembeni ya belle vie. Ato la kuluna pembeni ya belvi ki kulune kosila yo. Soko zalaka pe soki ndenge nini yango parce que oza so pe ndenge nini yango ba omono ke no oza utile na société te. Lorsque oza pembeni ya belvi okoma utile. Poko silama. O silama. Tout ça ça compte bandeko. Koza la star loko ba belvi yana ba Irsil Pechanga. Yaya. Il faut les vols, il y a entourage à la likolo. Au solo na nani. Aux encadrés par banani. Ça compte. Les libala ne kufaki. A comment il faut condamner nani? A comment il faut condamner Laetitia soi-disant aux allés qui a mabé au banaï ko pesanga conseillé na mabé na banaï ko so banaï ko pesanga conseillé. Ils a qui les sont. Il y a ko ba keno tango zo sala mabé. Entourage nous anani. Laetitia ya azaki ne leki. Mais tala niveau le akiti alobi ke non ozaki leki mabe. Tango ngana osala mabe falo conseiller. Mais Laetitia er moko bana ya. Mais abana ko yokate. Tango le azolo ba ke non ozaki leki mabe. Il fallait bana pesa nga conseil. Je crois vous comprendre na oloba. Ma bébé c'est na finga ate. Na lobi na nga kaka na ramener savoir abatu. C'est-à-dire le a ko se retrouver que non les qui n'a pas de ces conseils, les qui a recouru à lobby, mais abandonné qu'on bête l'ango CTT pour ya koma atika. Pour ça, babilo comme sous son tour, ma bébé les CT avec autorité à comprendre que ça m'a bé. Et non pas bilo bon mon amoutazo salamabe, bon salon dire bon pas coller ma fouta. C'est pourquoi je continue na bouzoba. Entourage kontaka. Ba o sungayo na ndenge dans le bon sens ton na mabe ou ba o pull yo down. Ah Yaya nalobi nanga ba bon dimanche. Famille Libota ba bon dimanche tozala wana lelo ebele pour na kobanda film na biso premier épisode toujours focus. Nzambe nanga pambola bino nzambe nanga abatela bino toujours ensemble. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants.
tozala fier ya kozala congolais, tozala fier ya kozala africain, tozala na bomoko po totonga mboka po na biso na banda na biso.